Le 26 août, les rois de la forêt, maison mère au grand complet dans London. Ça dit bana Canning Town, bana Tottenham, bana Manchester, les rois de la forêt avec l'équipe complète le 26 août dans London. Ça dit nabingi sibino ebele. Weranson et les rois de la forêt mokonza banyama. Pire via ba petit nae. Les rois kotika la roi de la forêt. Le 26 août nabingi sibino boza lebele. Oza golo fanda na Paris. Aucun concert ya Weranson teme waliboma. Mutune sala obiente. Non, c'est normal. To encore tous encourager bango parce que biso to linga musique Weranson as exemple mutako telemana mboko yo Alexa Weranson musapi azate mutabi misa ba musicien lokola Weranson c'est que ça fait na bande ko bakola nanga na lingala na koloba keno ba featuring nyonso jeune leader asali na ntali niveau jeune leader ami pesi corps et âme na lobi non il faut la professionnel pour ça les loko boy oko imaginer que no mutu ba bengi yo sala featuring o yemba o participer mais yo yembi kitoko ko lekata mukolo nzembo do soki o bengi jeune leader bo sa ne featuring a o sepelisa o jouana na fandi na tali na trash Africa na yo kinzembo ya soko lingi olobela kombo nanga o tali ndenge jeune leader a peseli nzembo wana no epesi oposa Davido o sali featuring na Davido soki yo moko nano wana makambute quel que soit oyo Davido ata image ya Davido eza na clip na yo zéro likuta zéro likuta de fois yo moko nano ko sala featuring na mutu wana za na makambu yango moni ke no batu ebele basala ba featuring na Diamond epesa makambu epesa na yo pe ba pesa yo te yo pe ba pesa yo etikali nzembo number 1 na histoire ya Congo na caractère ya ba vie nzembo moko te ekotika la koleka yo pe ba pesa yo te ezate mais combien de personnes basala ba featuring na Diamond ba okoko betata 100 100 millions de 100 millions d'évités. Bazate. Bazo bunda jusque là. Mais tant que bango basala ba featuring avant. Yo moko na mutu eko solliciter mutu. Soko yeko solliciter mutu pona koloba keno na solliciter mutu po ngana zwa moto na ya attention salaire. Ndengo bato belé baloba na sala featuring na ye pesa nga makambute non. Na pesa exemple net ya mwana mobali moko aza béninois na lingake mingi na lingaka ye na cadre ya musique te na lingaka ye na histoire na ye na sipotaka fi moko Kim Makoso Axel na minute okomona bazo solliciter presque partout bato ebele bazo linga participer na ba clip na bango boye na boye bien sûr okomona a participer na clip na ye mais kaka premier jour wana bato bakota la tala mais ekobeta ba fi oyemo ko azobeta te pourquoi parce que batu baza wana kaka pona kombo ya yemo. Mama wa taifa Jika TV. Fidèle abonné de Jika TV News et bienvenue à émission Aviso rendez-vous na bagri présenté par moi-même Rachel Mandé. Na pesi mot na bagri news ya monde entier o news bazala kawana tout le temps à chaque fois et à chaque moment là tozo ko tsaka ba élément bazo partager bazo liker voilà lelo naza ana Jika de la presse autrement dit dada wa taifa oyo azalaka vraiment alobaka kitoko makasi to komeka pe ko seulement que pour la actualité to ba nouvelle oyo ya ba single oyo za ko tambola eza sur les marchés ya jeune leader avec Jika de la presse dada taifa to komeka pe ko seulement que avant la côte na pesi mot na bagri news sa monde entier ba on bo s'abonner abonnez-vous massivement partagez liker ba émission na biso à chaque fois à chaque moment Pela tozo salaka tozo kotsa bo partager bo liker merci aussi na ba o nyonso bazo s'abonner bazo tia close à notification et merci pe na ba o bo s'abonner abonnez-vous pour que bo rataka et l'autre côté merci na ba griffe là tozo mon ami Minos Mundabi azalaka toujours na pour ba partage exaucer batala et non kaboza tellement ébélé et pourquoi pas Guépard puissant de la Faux Congo et pourquoi pas Molobeli Njuri voilà
Fabrice Mande Souza n'engagement au côté de invité à qui j'ai dit bonjour et bienvenue Jika de la presse. Bonjour Rachou, bonjour Nabagrif tu monde entier. Je crois au Pessi Bangombote, yo bosana ki honorable Tontosh Mouya, na Pessi Ombote Bisiko Zali, na Pessi Biro Mobimba ya jeune leader, na Pessi Bangombote, na Pessi Yemoko chef d'état-major ya armée ya Bagrif mona mboka inonce bimolodo leader, na Pessi Mbote, na Pessi Batutu o balinga biso. Et là on a yebisa bino za que so bo lande mission na biso, bo partage kango ezalara bien. O partage ngona ma page na yo, partage ngona TikTok, katata ma parti mu keoche, ba to ko s'intéresser ba ko partager, ba ko visiter chaîne, ba mususu pe ba ko visiter chaîne te ba ko ekosala pe ke notam sus page na yo ya TikTok, bata alobele makambo ino suba alobele ki ndenge nini, ba lobele ngona ba musique te me ba lobele ngona ndenge émission, ba lobele ndenge actualité ino subi za ndenge nini et ça la bien makasi. Voilà Jika de la presse to kota mamoko na actualité na biso to ba signal na biso sur les marchés. Eza ko tambola ndenge nini parce que abimisaki moko o esala kina Caris et 3 jours tokolo ba 4 jours après abimisi susu o basala kina ndeko na biso le côté wana za featuring ya mutu kasi yango wana nyonso biso nanu na ndenge na biso wana eza ki akotisa ki yango na chaîne pour apesa ndeko wana makasi omoni eza ndenge basala kana collaboration omoni ndenge Diamond basala na ye ezala bongo eza pona opesa ndeko makasi pour travailler en collaboration et sali makasi nyoso on a kolobeza que non flex ezokanga masolo parce que na minute mutu akoloba que non flex l'équipe flex sur le marché ezate son azoko sa flex afandisi masolo na banzembo tout oyo ebimaki zela moko na flex na banzembo nyoso ebimaki na moma wana flex na ba boîte de nuit flex ezobeta partout ezobeta interpeller ba griffe tout bozala ba griffe ya ba groupe WhatsApp te bozala ba griffe ya balabala te bozala ba griffe ofandi otali soko moni que no e pesa lo esengo o partager yango lisusu o partager après une semaine ozongi lisusu otali o partager lisusu objectif exacto beta 2 millions avant to koma na 2 mois et ça makasi parce que a tozaka na décimé si je ne me trompe pas décimé toujours courir donc to beta avant to koma 1 mois bientôt na 1 mois to beta 2 millions to kenda 2 millions 500 et ça la biso mieux parce que yango ezo calé sur le marché ezo kende kitoko makasi cela veut dire que ils ont suivi côté musique moi muto acha ni tembe ezate lo ça na bien Nathalie na ba tout jeune leader a sali na biki na zolo bana lingala soki eza pe na bandeko bakolanda nga na lingala na koloba keno ba featuring nyonso jeune leader a sali na Nathalie niveau jeune leader a mi pesi corps et âme na lobi non il faut la professionnel pour ça les loko boy oko imaginer que no mutu ba bengi yo sala featuring o yemba o participer mais yo yembi kitoko ko lekata mukolo nzembo donc soki o bengi jeune leader bo sa ne featuring a o sepelisa o jour wana na fandi Nathalie na trash Africa na yo kinzembo ya soko lingi olobela kombo nanga o tali ndenge jeune leader a peseli nzembo wana no epesi oposa donc asala ke no oyoka kote na ye ya kinduliste ke nga penzana bota makina ngo ata bobundisi nga ata bosali ndenge nini eza ya makila eza na featuring mususu auti osala na ndeko na biso togole otali na featuring wana ozwi parti au jeune leader a yembi mais non s'il vous plaît on peut tout dire mais côté voix côté posame ya voix côté tranquillité na kati ya clip jeune leader osepeli sa yo donc na ba featuring nyonso basali eza plus de 5 featuring en dehors ya flex o eza ya yemoko mais en featuring avec Caris les restes eza 4 parce que tokolo ba keno du janvier jusqu'ici et cause ata pata ba 7 et cause ba 7 voilà featuring en featuring c'est pour vous dire que non sur le marché ils n'ont subi azo beta na niveau au saranate ana mbandate ana concurrente ayemoko sur le plan musical pour le moment toyebi que non ba bisusu ba betaki
babetaki na bango mais na minute tobeta lisolo ya jeune leader parce que na niveau ndule afandisi batu to babimisaki na nzela moko bana se yaza likolo. Merci jeune leader parce que yo zala wana toujours pour pesa so makasi. Fala jika na lingana nuna yeba mukie o tukolo ba eloko moko ça très important lobi ke ayembi koleka na bakolo featuring. Est-ce que ça veut dire là par là, ça veut dire quoi par là parce que tout moni a ocho bimisa nzembo na ndeko na soki togo o tuko yemba pas en tant qu'analyste ndeko na biso ayemba ki omoni soki omoni bato babosa na mingi likambo featuring okola mukaraboye na minicho lobi ke na sali featuring na Davido pona minicho mutazana top eza Davido soto keli susu na côté ya Afrika o balobaka Swahili eza ka yemoko le number 1 David nani Diamond auto bimisa bor moko no bor wana ezopela moto eza somo makasi o sali featuring tozui Davido o sali featuring na Davido soki yo moko nano wana makambute quel que soit oyo Davido ata image ya Davido eza na clip na yo zero likuta zero likuta de fois yo moko nano okosala featuring na mutu wana zala na makambu yango moni ke no batu ebele basala ba featuring na Diamond epesa makambu epesa na yo pe bapesa yo te yo pe bapesa yo etikali nzembo number 1 na histoire ya Congo na caractère ya ba vie nzembo moko te ekotikala koleka yo pe bapesa yo te ezate mais combien de personnes basala ba featuring na Diamond ba okoko betata 100 100 millions de 100 millions d'évités. Bazate. Bazo bunda jusque là. Mais tant que bango basala ba featuring avant. Mais yo pe ba pesa yo za featuring et après. Voilà. Et après. Ozomo. Et après. Donc soko lingo na matière à featuring yo moko na mutu eko solliciter mutu. Soko yeko solliciter mutu pona ko loba na solliciter mutu po ngana zwa moto na ya attention salaire. Ndengo bato belé baloba na sala featuring na ye pesa nga makambute non. Na pesa exemple net ya mwana mobali moko aza béninois na lingaka mingi na lingaka ye na cadre ya musique te na lingaka ye na histoire na ye na sipotaka fi moko Kim Makoso. Axel na minicho komona bazo solliciter presque partout bato ebele bazo linga participer na ba clip na bango boye na boye bien sûr okomona a participer na clip na ye mais kaka premier jour wana bato bakotala tala mais ekobeta ba vie oyemo kwa zo beta te pourquoi parce que bato baza wana kaka pona kombo ya yemoko. Si vous avez posé question, clip en na chaîne anan. Vous imaginez où vous avez posé question. Clip en na chaîne anan. Et puis ça ya nan. Oyo kaka sha na ke ndoche maboko pona. Soki za ke pa ya kingandi na okenanga. Sha na ke titali yango pona ni soki za ke biso toza ba fana kingandi. Ça c'est la vérité. Na pese exemple na minute neti na ba West Africain mutazo dominer za garçon na ucho loba. Ezana ba mususu bazana bango mena minute za ye. Mais siko ba tio bele ba komi ko benge na ba featuring. Mais tant bozo benge na ba featuring bino pe boza nini na moto. Yango jour wana ye pa répondre ki bango keno na minute na zo arrêter na ba featuring ngape na lingi na beta featuring na moto alekinga. Atanga ki musicien moko mboka na biso. Voilà. Voilà, fidèle abonné. Tout ça, on a JK TV News. On a mona ba te belé ba lobele makambo ya featuring wana. Yo moko mto yoko solliciter musicien, faut za na moto. So za na moto te obamba. C'est ça. Te ngana loba na makambo ya awa. Soko yoko solliciter po bato balobaki na ba featuring oyo. Jeune leader azo sala boye na boye. Yo moko yoko solliciter jeune leader. Ezana musicien na biso moko ya Lubumbashi bimisa ki so moko boye. So wana niveau bouger TikTok partout. Mais ici est à limite. Et ça lingana nzoto mali. Oui. Vraiment. So wana est petaki na niveau moko. Nazo bossa na ba parole nzembo wana. Na nataka kuuliza ni mambo nini? Ni. Zembo wana akanda na ole ba batu ba oyo kango. Niveau sali succès ekangi TikTok libanda mboka partout. Mais abimisa ki clip depuis longtemps. Kendo visita mon TikTok. C'est zéro. Muto bongo siko nanzembo a succès bongo akosengo featuring. Bosane featuring et ko pesa même résultat ka o pesa kinaye. Voilà, fidèle abonné à toujours sur la moi qui est na JK de la presse. Voilà, actualité obligé sur to côté la actualité. Voilà, JK de la presse. Les rois de la forêt. Na minicho azana concert mon équipe papa reporter ni bosala. Sala vidéo azo benga bagola tout ya monde entier bo kende ko soutenir en tant qu'analyste
ko analyser tango komaka wana déjà namona papa nanga po papa nanga azalaka fan 00000 number 1 ya Weranson nayebi te na kimokolo soka changer po ye avant ezalaki Weranson ou rien na chena no mutu na sengia makanda na pesa ki respect makasi de mon cœur yaza papati les grands fromateurs mutu aleki na Kongo azate akotika la pe kozala te ba ko bandela masolo tina ndenge ba okundaka même ba lombo na masolo ya ko former ba musicien ba azate Weranson azaka ye moko so na loba makamba Weranson na mona ye mo ba Saint Esprit kitanga c'est normal 2023 mutu na papa na siko inonsubia zaka na papa te azande na Fro Congo po ye moko nde créateur vraiment Abiman Lili par ami bimisa abima abi akomi pe musicien international mais sikoyo lokola Weranson alobi 2023 mutu na papa na yebiso mais abwaka libanga te mais on a de comprendre que non Weranson c'est papa de beaucoup déjà Weranson c'est coco de beaucoup déjà Weranson c'est cocolo de beaucoup déjà c'est normal voilà nous sommes déjà presque na suka na pesi lo sako na ye moko papa Hervé mukwantombola na pesi merci tala au côté patepa ozonga na palais au côté patepa ozonga na palais kendo tala tito tala ba live ba gratter ba zo sala pona koko na bango bitumbeza makasi yo fanda oza golo fanda na Paris okena concert ya Weranson te me waliboma mutu ne sala bien te non c'est normal to encore toujours encourager bango parce que biso to linga musique Weranson as exemple mutu akote mana mboko yo Alexa Weranson musapi azate mutu abimisa ba musicien lokola Weranson azate muke ko fiolo mideme eza Weranson Fabregas Fabregas asa mwana Weranson mais Fabregas abimisi ba musicien abimisi pena ba koko oui donc ezelo wa féliciter tozolinga keno ba misena biso ba kende liboso et nazo pesa na faire gola merci et merci pena ndenga zongi na scène ya musique ya mboka na biso na makasi elo ka na senga kezaka keno entourage na ba aider à côté na niveau international aza déjà mais amatisa lisu niveau koleka et batika ba polémique ya tina te so baleka na TV balobela kaka ye moko esala biso bien merci ba moi dédicace na ba onyeso Rolanda ba gift ya monde entier bo aimer bo partager eza ya bino parti o sepeli nango couper yango chango na TikTok et côté lo ba vie o sala keno sangwaje leader e beta makitoko parti ka oyo sepeli nango na émission oyo kata yango bwaka ngo na TikTok partageons massivement na page partout on te donne cette autorisation bo commenter bo partager massivement donnez-nous la force yangonde ko saka ke no lobi to continuer to ya merci na Fabrice Mande na sima caméra merci na yo pe Rachou merci beaucoup na batu tout o balinganga na ba ope balinganga te on est là toujours voilà merci Jika pour la tao disposa qui te me capé ko partager mon qui merci na Fabrice Mande zaki derrière la caméra merci na ba onyo so ba soutenir Rachel Mande ba pesa reba ba conseil bo partager ka ba émission na chaque fois puis à chaque moment l'air nazo salaka et nazo postaka bozo partager merci beaucoup continuer sur ko s'abonner massivement oza la poster la publication il y a produit na yo maison na d'habillement contactez juste numéro à la registre affiché na Jika TV News et voilà oza la poster libanga voilà na Jika de la presse et oza la poster libanga contactez toujours numéro oyo et ça juste kaka affiché wana merci na ba o nyonso ba kolanda émission oyo partager yango massivement ceux qui za bazongité to kutena bino mbala sima bye bye à la prochaine.